Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. On a que ça comme qui est barisé. On a la vie. On a des antibiotiques parce que bon traiter nga bon talanga bon témoigner yango nga makambo comme nga na ya théâtre pour commerce nanga eye ba na théâtre en tout cas non le bon bosoa caméra nana sonité ya oba barisé nga na tekati na limité 3e rue Révolution 803 de maman nini même si mi tout loko pour les salinga awa du temps à tel on sait maman poil okomo na peka bunyati mbazu on est kezaki mbazu OK baboya inde skole bisanga kede eza bongo eza mbazu d'accord bala moko na ke église na tongo apesina ka huile d'olive webisinga masa bina mama Fatuma bina nga pakola so munye sali su pasi bongo yebisa nebi mama tala ba na zongi mais na zongi comme pas douleur na bino non il faut na zo na bino ma fait moi na zo comme douleur ni dans un cas bisina boye ko yebisa eza hamba na nyaki to oyo tamo zo na zo confirmation na tuna ntoyo a salisa na ba tante na betela bonga binga na bana otekati mbarizinga na zo diplôme papa nanga bakanga yazaka na prison à Londres en 2003 et ça nazo ba limité na 3e mais barizinga tekati na banana commerce à ti mo ndenge za la bataille ya station ba na tongo na teka mapa na teka sko mapa na ngana na teka ati mo ngana ko ngana ndo benga VIP amuka sunga ngati apa nzana nazana famille ona ko benga ekweli ngabo na bengi baza bandiko papa na baza na bango pe mais mon nom taza bana na e botina na famille mais moi na ebika l'idée des orphelins na moment on a on est comme moment très dur oh na olinga kuna senga ba lisungi emsumi kole ya ba tusuba ko kama fanya sengi asengi lisungi tina ba cagnotte parce que na ngota emsumi moment wana ndeko mso nga jalousenga rochene manzaka obaka ne kabelo nazana ngane lokote barizi place makaka vitrine kaka eze lokote emsumi ndeko wana kuta osanga na beba zo ambon kolekanga eza ka organisation parce que na ko jalouser barizi emsumi na zo ambon koleka barizi mais est-ce que idée au bariza za na ngana ngana ngoti tout ça na baninga mabete surtout tout na makena ngina bomayo barizi se souffre confiance mais yo tout ça la baninga mabete tika makambo wana c'est pas gentil parce que yo mo pour kufa est-ce que bando bano ça la baninga mabete vino déjà boki ozani et ça qui tout côté où y a ndoka barizi o melamai aussi si me lakika oloki kaka tout ce qu'on sait là bon ils ont vraiment qui tout côté ils ont vraiment gentil en tout cas tout bon on était tout bukanzambe au solo c'est Exemple TV qui toque rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore comme il y a 100 perruques boy faut vous s'abonner na Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé à la chaîne YouTube Exemple TV qui toque rien à dire. Yaya ndé toyoka comme exemple à suivre cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres non yaya s'abonner. Exemple télévision c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque rien à dire. Voilà. Yassika Eye, exemple télévision et Boti Barizi Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barizi Baza TV. Donc BB TV. Ils ont rien que pour la production de vos artistes comédiens.
kuna boandozo kaka ba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barezi Baza ya bino mopandi sango ya solo solo na salé bino Barezi Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh, c'est plaire na savoir-faire en angai. Oh, lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barezi Baza TV. Place ba komi s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko ya notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer wana fini na toutes. Bon nous ba gag. Ba télé-réalité ya ba artiste. Ba vie réelle ya ba artiste. Ba télé surprise ya ba artiste. Bon nous ba film congolais ya ba artiste. Donc ezaki zéro bêtise mais na préféré na changer comme Barezi Baza TV. Ba te belé ba retourner zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barezi Baza TV mais zéro bêtise ezakuna. Donc on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise na kata Barezi Baza TV. Pas de bêtises na kata Barezi Baza TV. Bon nous ba film éducatif. Oh bon on tala papa maman les qui bana na salon. To bon abiso Barezi Baza TV. Bo ça la RRT. Barezi Baza TV, Bébé TV. Barezi Baza TV, chaîne YouTube na bino bino actualité, ba théâtre congolais, ba film congolais au Bourgogne en bonne et due forme car à la katia Barezi Baza TV, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Yo poyo ki sango partagez sango. Yo poyo ki sango partagez sango. Ba tutu ya kati exemple de télévision, boki mape mbangu na Barezi Baza télévision. Ba amoureux tu ya théâtre, ba tutu botala SB TV, ba tutu botala Belleville TV, ba tutu botala Naomi Barcelone TV, Fanny Massoudi TV, ba chaîne tout est diffusé ba théâtre, ba Leke TV, ba tutu o ba diffusé ba théâtre. Alors, boki mbangu boki s'abonner pe ya Barezi Baza TV, ya Sikaye. Barezi Baza TV, l'excellence c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barezi Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti. Abonnez-vous. Je vous aime. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barezi Baza TV. Bye bye. Bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Bonsoir, bonjour, le fidèle ami internaute, les abonnés de Fanny Massoudi Télévision ainsi que Exemple TV, car cette vidéo vous aurez dans tous les deux chaînes. Merci beaucoup à J qui est derrière la caméra. Un grand merci à tous les téléspectateurs, à tous les internautes. Merci pour votre fidélité, pour votre attention manifester à cette grande chaîne. Vous avez déjà écouté qu'il y aura Fanny Massoudi TV, abonnez tout bossé par Anamsa, Salaka, théâtre. Tous vous avez suivi cette émission que j'avais faite pour vous annoncer que à Zoa qui problème, on peut écouter là qui est à Zoa qui maladie, oh bah béni la combo ya mbasu. Alors abandonné déjà pour un traitement et puis na prière na ya kota qui mais vu que on a te rendre toujours l'utile à l'agréable, je vous avais promis nabayi que donc Lukaye moko moto a concerné à Likambo pour que mais un peu expliquer c'était quoi le problème exactement et banda qui boni est-ce que a rappelé ma problème parce que déjà bah tu belé na romana ba commentaire bah a déjà conflictualité a un problème tu sais mais comment est-ce que c'est arrivé jalousie kakato nengenin. Alors je remercie Adji qui est derrière la caméra la prise de vue. Un grand merci infiniment à Yannick Chamba, boss Amboka, patron Bogos. Pourquoi pas penser aussi à Malik Arafat, joyeux anniversaire à toi, Willy Claude Djama, mon vieux, depuis l'Angleterre, et Gilles Monapouti, les Ghetto Kamazi, depuis Montréal. Je réside dans la merveille, mon ami, paix à ton âme, Patricia Kaboué. De cœur avec ta famille, Kaboué. Je suis avec Fanny Massoudi, Tom Kambe Kosora. Bah, c'est quoi le problème, c'était quoi le problème, et maintenant là le comme le niveau nini et bandaki boni. Mais je vous signale déjà avant à Zombasu à qui victime et enlèvement enlèvement qui est bah il qui est presque bon union sur ça qui en je vous avais bien dit dans la vidéo dans celle qui hormis théâtre bah bon ça mon business na bango hormis théâtre à ça mon business mais fond nyonso et kindaki. Alors bon j'étais ma télécommande botala du début à la fin tout sur votre actrice préférée Fanny Massoudi. Adji Sosa d'accord maintenant font là pour dire déjà bonjour et bienvenue à Fanny Massoudi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Barezi Baza. Bonjour Penaba, découvrir surtout pour le gouvernement de la émission. Oh merci de ma soutien à nous sur de partout pour vos béninga. Vraiment la gagne de cette émission qui nous a vraiment obligé caca.
et on sait l'émission par rapport à bande comme surtout va état d'esprit na raté bande de belé pour s'inquiéter et moi on a peine indini que ça vraiment émission et merci pena yo mutu au sein de l'épinanga merci voilà Fanny Masudi ba otala oza déjà et le gars représenté bato ba ebio abonné à Fanny Masudi TV bazawana mais à un moment donné nous avant de porter pendant le cambo ezio problème en bas sur et tout mais à un moment donné on a sous vraiment production nous on a moins rapidité on a ya ba film na kokota na chaîne on a moins lenteur moi c'était dit à quoi en fait. Merci Barizi Baza et le vraiment na sur na quand on camine na live nanga mais on a expliqué on sous boyer Fanny Masudi TV toza vraiment na producteur ti na za na producteur ti production nous surtout ya Fanny Masudi TV en tout cas moi mon na sala ngo na sur na expliqué on pe na bande na am sous na bara producteur ya Fanny Masudi TV parce que YouTube ba ne soit bien revenu à la fin du mois mais film il faut ça même sur na mois faut ça 4 films Attends 5 films donc maximum pour ça 4 films na mois donc film moi que déjà cause pas moins de $800 donc si ko nga vraiment donc place nous na doit bon les amis cop na na ça hormis théâtre dans la maison dans la boutique so bloc ça na doit mon boutique on a côté na Fanny Masudi TV et produire et puis na fin du mois na ibikani na bande ça là ba bloc on a mais il y avait un moment boutique m'a faillite ezalaki vraiment faillite ezalaki il y avait pas moyen ya ko produire ba film donc baisse on ezalaki par rapport à finance parce que nous un producteur on ça tout le monde ndenge kolanda vraiment ba tout ça caractère na ngati o nzamba pesa ngai on na sala donc baisse ezalaki plus pour la finance ya mwana vraiment ba bande o mona ki no cha ba film remonter mais tant mbongo ezalaki ba bande o mona ki na bande bongo te na mizaki fonyo surtout na zaki na ma plus na Fanny Masudi TV parce que ya on peut vraiment na zaki na ngodo na mizaki mais il y a un moment ndeka ba lobaka ya le haut et le bas non en situation ça qui bien te ya on ba mona ki ba film vraiment dans côté. OK, voilà donc j'espère que tu vas savoir Rolanda va comprendre pourquoi est-ce que ma film est bannière au côté justement l'enterrement est côté qui et tout mais à un moment donné encore j'avais suivi aux qui victimes il y a enlèvement na ba crime au ça na Kinshasa tout le monde a tout ba kangi ba boga wana ba bi mikolo baro kidnappé batu et ensuite le nya ba bete le roi ba zombie na bana basi na ba boga onde ba zo kidnappé batu au bete a biso mo le solo mo boy pour la petite histoire pour nous rafraîchir ka batu mémoire et ça même peu kana année oh na habité déjà na morning oui 2 mois déjà 2 mois et demi déjà 2 mois et demi ouais en tout cas on a juste une explication et on a dit que belé ba tindele nga ba vidéo ba criminel wana tango ba monaki parce que na loba rango avant déjà que même ba kanga ba criminel ya ba sina loba rango taxon na mataka izaka na moi donc histoire voilà na assez dans ba liboso vraiment no beta histoire vraiment mo bimba na la sapina ba près parce que ils ont battu tous on a sur na YouTube même sur Luka Base to all ba histoire mo eza fondé to azu Luka situation mo ko eza elo o na ko souhaiter que na vie na mo. OK en tout cas so eza na moment na ko linga Seigneur Alexandra so te eza moment wana c'était situation mo ko vraiment désagréable. Et bah mon toit azala mon anga premier jour on ezala kaya constant na sifalo quoi on a pissé ba mon côté en tout cas bon ba mon anga le même jour wana ba mon anga modèle nazala kana ça attention 5 si fa na ndako wa bisina fa non na ya constant comme otumbola na lingana mon expression zala na ngo wana o mona liwana niso donc nazala faible le jour wana banda ko ko ba ils ont été pour les criminels donc en fait ils ont double émotion en fait parce que bando botama ba braquer aux armes ba tu mambeli mpanzi et fille donc on a côté na taxi on t'a pas Margot na utaka ipa grand-mère na ndobe ndobela azana salongo na tongo na nga matongo donc ndenge za kala ke utaki kozwa mbongo ozali na sac wana ezali na mbongo donc nabimaka nazoka nazwa sac na ngaka mbala moko na expliquer dans histoire yango kwa toujours non pourquoi bimaka na mbongo et puis bon rebelle bon pour les affaires na yo ya commerce nazala na ba difficulté déjà et loko na loba naza vraiment le long na tanga ba kombo na sa mission ma cœur ouvert ils ont mutu mususu na hota ko loba ndeko moko même le tir ça lobby na bien même na cameraman na soit c'est qui eza mutu mususu likambo ngeye la mutu nga solo mabe yo na otuna yo
tingani naza boye barésine abongami na ye oboma yo mais yebisanga na situation eza ndeni so nabomi na otika nani so na oyebi so baza moni so obomi na minute ozweli oti mpona minute naza nanga bien ti donc biloko ekomelenga na moment ntongo balevenga nazalaki na mbongo te nga baesikokanga mbongo faye natinda biloko anita metaka chinoise caméra nanga aza na chine alefoye mo natindelaki mbongo biloko faye natindela anita biloko na Kevin baluti baza na chine basombelanga biloko mutu aesikokanga mbongo ezala moto mosika te ezala bacousin par alliance ayaka ayebisinga ke makambo nini ezosimba mwana oloba biloko aloba nanga eza ete azala na mbongo nanga enabimisa mbongo na pesa ye nini bando osimba ezali makambo ya commerce makambo ya commerce okeso baetare en fait bilanga babiloko basalaka kuna tusa bimisa mbongo na pesa monika bazali na bimisa mbongo na pesa wana ti lelo namona ye te so ite fin numéro elekaka te mama nyonso elekaka mais cousin par alliance nakomaka vraiment na faillite tellement que eza comportement nanga te de fois ya moko olebaka lelaka barésine nakende osenga demande na banque nakende osenga demande na banque Esther Faïda napesi bamboti kamara nanga tene nakende osenga demande na banque moko à la place bakanga balobaka so nabona ntanga ma bakombo ya banque baloba beyebi maladi te eyebi nini te soki otalaka situation soki ofayi na voyager nini eza te nana opesa mbongo naza orpheline de mère et de père donc nga vraiment so père na biso azalaki mosusu biloko mosusu me ekomaka te namonaki ya situation kosenga naza mpe na bato bakosunga me nga ningama koyo osenga te barezinga so nangi nasenga motu fo naza nana na nanga moko naza nana te na $1000 nanga na yebi soki nana besoin nasala commerce me nana $1000 nanga nazangi autant wana komani na ninga eza bon barezi nakende na banque nakotisa demande okala na otanga bakombo kanga po soki tembi batuna bato wana tanga bakombo na ba nakende nakotisa demande de crédit na banque parce que nasukaki vraiment naye na mbongo te nakende nakotisi demande de crédit na banque mpona nazwa mbongo na voyager parce que comme prêt na voyager nayeso na mbongo te mbongo nanga na baescroquer na beso na ezalaki ndenge na defa te mais namoni kekoke defa mpa bato kosengasenga nayeka kozwa mbongo na banque nakende nakotisi demande nanga na banque esali que demande yango banque endimi parce que napresentaki mikanda nanga ya maison napresente mikanda nanga maison autorisation d'ouverture ndenge ezalaka baye batali babien nanga batali maison banque endimi kopesanga mbongo nazwi mpe témoin nanga motu kuta azala témoin nanga na banque eza Esther po basenga membre famille moko toma lingai nanga biloko yango ezala yango police nazwa mpe Esther na memai na banque tokei nasie témoin sikoyo jour yango na banque yango ezalaka fo epesa lokola 20% ya mbongo bapia yo raison oyo esalaki nabima na mbongo 20% ya mbongo oyo bapesa yo papa Serge Mwembo napesi ye mbote papa Serge Mwembo pasteur patron sala théâtre parce que makambo na oloba ezala vraiment na bapreuve papa Serge Mwembo asalaka théâtre moi ça papa Serge Mwembo nabengaka papa Serge nango oloba makambo badetail ebele papa Serge Mwembo nabengi papa Serge fallait ce qu'on a fait ça gage cash benga ngo gage cash bato basala ma crédit à banque bazo comprendre makambo na oloba fallait na pesa ce qu'on gage cash ba résine talaka na bon gage cash na zana ngoti dans le roi 20% ya mbongo na ozwa nabenga papa Serge azala kuna tournage nabenga papa Serge atinga ke na ndaku loba na mutu bonaza mbongo kute mbongo naza na batindelenga mbongo fo ya film. En tout cas, papa Serge, les hommes, toi, ils ont mingi. Quand on dit devant la caméra, on a papa Serge Mwembo. Aza, tonton, oh, ils ont mingi vraiment. Na kepe papa Serge a mis ça $1450. Na bi $1450. Papa Serge Mwembo, aza en vie, aza ça raté. Mais pour les allocs, ils ont mon lobby. Pour la foot, on doit avoir au foot, on a caisse. Après quelques temps après ba pesi bilongo ndeza okaka gage cash na yo bazongi selio yango pas moi garantie kaka na kenda na tambola kutu na moto na zimo moto papa Serge ezangaka faina na pesa lokwa $1800 na banque papa Serge a pesa $1450 na benga Ange Maisha maintenant tanga bakumbu Ange Maisha na kina pa Ange Maisha pesa nga $300.
mbala moko nakanisi mbongo nakei banque mosusu ekozala nini kaka te mais barelevé yango oyo eza na date ya le 8 mois 2020 dans le mois d'août nga balevanga dimanche nazoka mbongo oyo samedi nga balevanga dimanche bato so bakoze souvenir batala même date oyo bayaki koposte photo nanga na chaîne nanga omoni montant nazwaki ya date ya mbongo nayebi te soki omona yango awa omoni montant eza combien 7800 $. kozongisaka esali combien 10434 donc oyo eza barelevé nanga ya mbongo nazwaka parce que nakoya te na bando kosake nazalaki na nini mbongo nazwaka yango donc esalami eza na date ya 2020 donc 2020 na surtout koposte kaka nini na signature nanga oyo eza nini ya banque oyo eza ba nini bajour fo nafutaka bambongo wana donc nde bapresio boye ezalaki na bajour chaque mois fozongisaka ndamu ah bon fozongisaka ndamu donc yango eza 2020 eza na bapapier ya osigné donc bapapier oyo ebele ozosigné oyo nansi bato bakenda na banque oyo donc naobimisa bapapier oyo baocomprendre bapapier oyo ozosigné oyo elobi banque oyo eyebi maladi te ata okufi famille nofokisa mbongo donc lelo oyo nga so nakufaki Esther afuta bongo parce que membre ya famille nanga oyo banque eyebi ezalaki Esther donc msusu nakufaki mpe moto nga alingi abomanga bie nyonso to moto alingi azwango te msusu banque moto alingi ezwango msusu alingi etika mpe so na baniongo parce que msusu bilo naza nango eya même mpa na valeur ya 10 000 $. Donc nazwa mbongo oyo le 8 nazwaka mbongo samedi nga papa aza apesanga mbongo ezaka le 7 vendredi nakomi retard esalami ke nafuti kaka mbongo mais bayesi biso samedi siko nazonga naya kozwa mbongo na ntongo nake mpe nabengi papa Serge papa Serge en tout cas nazwi retard mais nafuti kaka lobi nde donc ezwa nini mbongo nazala na mbongo ifai na remettre mpe minika bongo en tout cas longtemps bakombo parce que batémoin baza na manolo banona ya te na YouTube na ya kosamaka fallait na désolé fallait na remettre mimika bongo mbongo et ko sala que samedi wana na yako zo mbongo ba 12h na banque azwi mbongo na 12h na banque na banzo benga mimi en tout cas mais makambo na lo ba mimika bongo aza témoin na banzo benga mimika bongo na ese kutu na insister nga bika bongo yako zo mbongo na lina ngo sima mbongo na maboko ti e osala ke nazongi na ndaku batantine nanga bayakota nanga ya chouchou na pesi mbote kasa azaki malade ayena mobali na bana esali ke mwana bima ezati zela pe mimi fallait ezaki le même jour pe fallait to sala émission na mimi ya love story on a postaka kabu fallait to sala na émission na zeli mimi tozaki na Bertino Mayaya zela mimi na sala ka Bertino ba commande moko zaka pe semaine ngo ya prédote à Bertino bato molato market fallait baya na ndaku donc sali ke mwana se déplacer pe ezala ite fena zela bato molato market baya na ndaku ba resina zeli mimi maya tena poka pe na lali dimanche on fallait tout tourner atongo nango nazaki na mbungu na sac na le quoi là-bas na tikala na ba 7000 quelque $. Na bima kana sac nanga na papier na bengi maman Solange maman encore fallait na pesa mbungu yes je sais na pesa pa maman Solange na bengi fallait la pe na matete nga pete mana ngena za na matete na zuka sac nanga nandi nazalaki fallait na kepe pa mango na ketikela mango parce que mango bandobi na bima kutuka na téléphone moko baza Seigneur m'attend pas le bande ko na 6h sur 7h tu vas être ko na Bertino Mayaya bat na tanga ba kombo na baby mboyo mwana nga yako tande diable azarize nazoka mbongo ya tamba bilomo na tindaka yaki yote Chine za na mbongo agence te mama mo azapo ba baby wana pesa nga mbongo moi bato ba desa mbongo intérêt ezalo ko na defi mbongo mercredi samedi nga zuna mbongo na banque
Na ebisi maman na to vandika na tongo bo papa baby na matete. Na bike po maman c'est non ka 3 jours, c'est non 2 semaines té. Ndi mo tire nga mo intérêt likolo ko longo ka division ka ke parde na peso maman na boya. Mo intérêt za kaso de faire de l'eau, faut zoom ça kaka ndenge wana. Bari si t'imagines après sa maman na pe bon. Non, vous allez continuer 2 semaines. Kaka au passe vana kala bébé bisinga maman ça là non va filmer. Comme ça, il y a comme on zela na mbongo so mbongo na yé au PC mon parce que to ko PC mon dans 3 jours to ba accéder $100 du coup. Ba to ba mona na mbongo na ton. Berton te singa maman ndeko to mona mbongo bo. Azu Bertino na PC Bertino bon na nango. Na sisi na kepa grand-mère Margot ko na alobi. Na komi pas Margot grande sœur na magin so na PC mo tazala wa. Na bi te ngota mona mo ibeli na stack mikana. Ngapi na bengi maman ma so na sola ngana zo kita tokuta na kaka na ndako na sali pe ya Serge message parce que fallait to tourner ngabe tokuta na kana ndako 12 heures ngana pesa mbongo en tout cas ya on essaie que na bimanambo na PCP Margot mbongo na zali nango fallait ba sali ba examen msusu na PCP Margot mbongo na banzo kita na salon ba rezi na bosa na zo moto de matete ti salon pourquoi na zana mbongo. En tout cas, na matin na taxi que dans un moto. Na komi na rima baya, ba ba di salongo, na rima baya. Na moni taxi. Taxi on était limité. UST grise. Moi si na sima. On m'a mis téléphone, akani cordelette, il y a ma mèche à pembe. Na sima. Bien zo mani me téléphone, ba chi limité na bi limité. Limité ba za na koti. To komi na arrêt salon ebi salon côté ba mimi kabia côté food ko ya arrêt salon wa tonton matin si li mettra ti jaquette en noir mazopo jean limité kuti donc na komi lokwa na katikati fiana na suka na mutu moko azaki liboso déjà OK baza to banzo ke to ebi kiyimbi bien to lekika conteneur a kiyimbi conteneur moi la police la kana kwa kiyimbi wa to pusani ka mki en fait permis a bloqué ma moko ba bala mo ba glace mati etikinga wana nini ba 12 heures mois ezana mo ibutute dimanche muta suka lelo sonza mazoi molimo na ona soleneza ki Valérie munyaga mwana akomele ngana komele kutunga bi mwana ya komela ba castel na mono kala ya to insana ndako ya komela ba castel muta suka na sela voice no kitana rima baya Valérie munyaga ndi banevanga barezi soza na loko na vie na ko ni nzama zo msamate événement base tombe à levinga je me demande Seigneur na semte ma benza bango na mbongo donc or na sak na za ekara na mbongo na passeport na kati na téléphone base na banda ole na banda kolela ce qu'on a mis mon anga mon côté en fait non mon Margot non ndinga za bongo obela songa kana kufi lelo Margot peut okufa parce que chacun a aussi pourtant en fait okufa ba moko bazana lela na banzu ko intercéder na banzo na isika nzambe Seigneur protège-moi baza tant ka ba komi na enveloppe en bon pour enveloppe izaki ya mnene tant ka ba fungoli base na zana ba franc ouais na sac bazwa nyonso na mona mwana mwasi zolongola mambo na sac nanga okota na sac nanga na passeport baza na lela na banzo salon ko nga bitala pour tikela ngata passeport nanga parce que passeport za identité nanga bo sa ngwelo te bo boka na bilongo bo pesa ngata passeport na uti na esi bonne na za boda na téléphone nanga bota baza na sing na no singa sko moko za ki liboso pa ba passe ba bo mamu ata mutamala mazanga ate moko za ki liboso alors bana bon sko lo so ki pena ki portugais so ki pena ki chungu na banoko moko za ke na kosi jeune fille azo sidika baza neza ke ndekukuta mwasi alors que l'autre mawa ke za attaque a compatir na yo
Tu bandes au tambour de 12h à 13h30. Tomate changeur to kiti, tomate changeur to kiti, tomate changeur to kiti, tomate changeur to kiti, barezi tomate. Tozo tambour la kaka. Na isi moko avec nga nous en la tsamuta bo mo ndi grand-mère na ngas. Botike na ka téléphone. Na passeport na nga. Bozo na bino nyonso me botika nga bobo mangati. Baza na lela. Na bandi ko ife. Na bandi bisanza me Seigneur soko zota molimo na kanisa ta musala maman na nga 35 ans l'église. Maman na c'était une servante de l'Éternel. Na lela baza no senga pardon. Na banzolo ba mbongo eza yanga te. Mbongo a banque, na banzota la banque. Baza pona nga na mona que c'était fini. C'était vraiment fini pour moi. Totambola. Na komika ko lela margo. Na komi lela margo. Na komi lela margo. Ba ya boka nga erni 13h30. Mona échanger après ba sala ponce kawana. Boaka nga wana na koya na beta o. Dieu est bon, ba poussana liboso, ba boaka sac. Donc sac ana ba boaka, je me demande na yeba te, ba boaka sac, ba yeba ka nete. Mon de téléphone na sala. Noir. Téléphone panzana. Donc ba c'est sûr ba yeba ka te ke ba longoli téléphone ti. Bon, un sac vide. Bah, qui n'a pas passeport. N'a pas passeport. Donc, il a un sac. Téléphone est dans la carte. Téléphone est panzana. N'a passeport. Bon, quand on dit bosso, bah, tout débat du côté. Bah, rési, bah, tu vas télémer belé, non, qu'on a émotion. Bah, maman, bah, ya. Bah, tu as là, bah, ya. Na mine, ça n'a pas plaque. Bah, tu n'es pas belé, là, un taxi express. Nazwaka nazolenga na mimi apesa mta taxi ni adresse à Sifa lokwa na kena ando kwa Sifa lokwa za na mona grande sœur à Sifa donc na koti na moni grande sœur à Sifa na olenga ndinga mona nga fanini bangizi na ko hôtel matadini c'est ka ya banenga na Sifa kitu na lobelo hotel na banazuka taxi na bitoke tokomika na taxi bayer na nga mona nga ba matisa nga likolo nga kwa bayer na on a des bamatisanga barezi na vandaka muke na perdre connaissance. On des aki marabo hôpital tension 5 na nde ba conseil kaka nzamba zana bomo nzamba ko tika te nzamba ko eba ndenga osala donc événement nza. Vraiment donc j'espère que tous les internautes au Borota là ça fait vraiment mal et c'est vraiment une histoire triste. Et on va faut vraiment qu'on a sévère le colon bateau ça va crimoana ils ont ça la bien oui bah on bon mais ce qu'on va bomber parce que il y a certaines personnes bah une bon mais pas bomber et puis bah on peut botter la rabisso oh bah autre qu'on a récemment on a bana mi bal bon bah jeune garçon na bossa ba crime na bana basse. Là on se bat quand bino bon peut na ba lapider bino ba bomber bino en public mais vous bon parce que y a nzambe ya kaisala oyibi faut pas ça la bongo vraiment ça fait mal pour la petite histoire pour l'éclaircissement il y a batunion donc c'est vraiment triste ben Dieu est bon actrice Nabino Fanny Massoudi Aza toujours vivante et nyongoza encore nyongo ba refuta na kaka nzamba resoma important bakati maboko te bakati pe makolo te mais le pire est que autant qu'on fait la part actrice na awa récemment et après avoir fait l'actrice directement au commune Mbasso na Likolo. L'histoire de Mbasso, le malheur ne vient jamais seul, toujours accompagné avec des bandes ou comment. Et c'est un peu de nous relater l'histoire en question, c'était quoi Likolo, commune à quel niveau, donc tout roué battu. Baza penza dérangé, la bande barota partout dans le monde, baza penza choqué. Merci pour la parole. Pour mon avis, il y a un moment qui est là, très difficile en fait. Tu te dis, est-ce que nous allons vivre ton envie? C'est parce que
la richesse maman na matike langa même faisera ko ibanzali parce que na vie au lelo on a ko jalousie barezi mais so barezi betelinga isolo na yende na bandaka mon ngeno kamawa mais tellement dire baza tellement carisé et dire tellement bête na la dans ba statue na donc histoire donc en fait banana barezi bananga na botam na kaka mbazo no la c'est dans le baron non non ni comme mutu ti nana ba défaut naza parfaité vraiment nana ba défaut na mais so ko kota lola pour na jalousie na mutema mabe en tout cas na kota lola parce que na yebinde ba jalousie amuninga te pas proche nya surtout bazala ba camarade nanga ba yebinde nga nazala ba rezinga so place wana ezopesa mbongo non signaler proche nanga mama telema moni awa mbonza nazala tenetike iloko mo boy pesa na eza bien na muninga na ngai na bandi ko freiner te ko ya te ko s'accaparer da yo moko ngana lingara nazala bien dans épanouissement ba nazala bien sifa zala bien kabia za yepo na koza na likamba osunanga ata na famille na ba yebinga mais mo ba msu ba na trop couillon en fait mon mtaza ndenge na bota baza na ko ka imaginer te les na quoi je m'imagine que les ambassades mon époil parce que nazaka na bin nanda Sarah Nicolas za misoti na monika poil mo ya mukie mon ezala et poil te en fait mbuma mbomo ka ya mukie mais ngana ebeka ke ndezaka ke emso bende poil mais il y a une douleur na bisi beni nga bini tela eloko yo sanga douleur mais n'est-ce pas que ça la rambo ma poil to bien fait poil ici mais moi sur le chou bon na bête na kara na 20 ans premier jour deuxième jour et comme moi ko boke moi ko poser aneti moi mukie ko quoi ezaki mukie e ba kisani na bête fait kara base mais nous comprenons que nous comprenons que ce qu'on place en douleur so simbi bo sentir que passe mais si béni béni est-ce que vous êtes à poil mais est-ce que la famille ça mon poil bon mais avant non le bon le cambo parce que non te moi expliquer que on bien te tout ça le bon église de bon ba yebili kamba bombeli montu non c'était pas comme ça parce que na za ma fruit à Bethel bango na za ma fruit à Bethel mais mon père spirituel c'est pasteur Franck Baoté là à Outa na Bethel, à ça est-ce Bethel c'est ça. Papa déjà Bengaranga, dans un groupe de psaumes na intercession l'église en fait. Papa Bengaranga va interpeller qui va recommander une prière à 3 jours. Il y a d'autres choses, Seigneur me permet seulement ils ont s'alliance paix à une ensemble des fois. Mais ils avaient qu'à tournage, banine et mon boulengo, mais pas pendant qu'à interpeller là. Tu dois prier. Tu vas prier mais à mon papa non il a prié au moins na kiti béni a samedi là tout ça mais l'église montée parce que béni a ayembaka aza intercesseuse dans l'église na bango aza na ba poste à Gérard alors il y a c'est frère Christian il a fait frère que ça de quoi ça ba message non mais moi mon négligence mon père mukie kaka et les gars non baza na ba nota mbula na malade na yeba atiki na za malade e comme ovimba oh Mika na pesi mbote parce que na le bien pour yeba nota kana internet Mika e kotika na invitation je Mika e kotika na invitation c'est lundi le intime tu dois lundi Mika ton est que la invitation pour les aller été nous allons payer mon comment pesa go pesa là non ainsi Mika maintenant le capable bintu on t'a vraiment ba combo parce que ouais on t'a tembe à tout ni akina abina maman ok n'est pas bintu na bengi mwana ozanda ku mama na nda ngabi no ya penata la po bintu na wi ringa na bon marché dans la miskat ngabi no ya penata na e diablo ku na yo tika Mika mama ya kana monoka to bimina Mika na bitu kenga na ketika na yo benia za teza na église na ngamo
tokena mika tipa Bintu na komi na ndoka Bintu tokomi pa Bintu na mika tovandi mais na bando yoka douleur surtout to mona mika ya mona boite mama ni ko bi mika na so comprendre te poilo eselinga esanga pais to comme est-ce qu'on pas Bintu bon le quoi en fait le quoi Saint-Esprit to bando tina pas Bintu parce que quand on ndo mona ngara pas si maintenant normaliser na pas si na comme est-ce qu'on pas Bintu na s'allonger na canapé na bi non c'est la El Diablo et banda na lota la donia et bien on c'est là El Diablo to bani ko to c'est comme moto la Diablo on combien de fois bi 4 fois na lemba ngoti c'est préféré mais à mon temps na télémisco Bintu mbuto munga na boîte oh maman nini nem si mi douter loko poil et salinga awa biton a tellement sec ah maman poil o comment on appelle kabunya timbasu et loko yo nga mba se sala nga likolo e bananga kambo mabu na bine ngam tambas no tambas ni ngaza ngai kamba mututu ngama makambo ana yebi on tena kuna tambas nesna mama e banda kaka boy bitasiki ngakuna tumbo lewa ngablumba bi banda ka buna bato basaka bwenga na yebi na ngama makambo ti mais quand même etikenga et l'équipe là il n'a tant na kina kitu matinal place du Cambo Bariza avec que baboyaki koyebisi ezala été que amoni maladie za prophétie T ezala que bamona que ezaki mbasu OK baboyaki ndesiko koyebisa que eza bongo eza mbasu d'accord bala moko na ke église na tongo apesina ka huile d'olive webisina masa bina mama Fatuma bina nga pakola so mwenye sali sulu pasi bongo yebisa nebi mama tala ba na zongi mais na zone comme ka douleur na bino non il faut na zone na bino ma Fatuma na zo kama douleur ndito na kebisi na boye ko yebisa eza ba na ngaki tozo oyo tango zonga nazo confirmation na tuna mutoyo a salisa ba bengi ngasko mutoyo a etala kibaso na bo moto boy en fait akala ezambasu ba onyaka ki on liboso na yo eza na ka muta salo bezaka pona jalousie Marizi donc ma ebise nango na mo ko muti isuki non qu'elle passe vraiment non yoka passe passe non yoka isa na moment ni oyo emsusu to linga sanga boye na vana ndako parce que je passe des moments très 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 difficiles oh so zapi makasité ou ça n'importe quoi parce que comme la mutune surtout na ba mwa moko boye on va nzobi ke ngani na zabo stade na nango ana suki azanoka pasimuko pasi na yoka na muto nga sala nga bopo ina sali ni je répète naza parfaite c'était muto tala mais ça bilo musu na sala te quand des bible zo ça tout est permis mais tout n'est pas utile et ça bilo comme sous naza pe na mabe na nga mo so ba yebi so fanya sala boyo qui peut pas so fani mande to moni la kai mais il y a des choses que je fais pas. OK. J'accuse personne parce que les lots et comme kaka ce qu'artiste est une maladie non le baka ba théâtre de ba boke na maladie non le baka ke ba parce que naza pe na famille na pe na famille na naza pe na baninga mbusu hormis théâtre na teka pe na boutique na naza ndoto concurrence pe izalaka naza pe na milieu artistique oh pesa na makambu et belé moi j'accuse personne que ba théâtre ne ba salinga ba kina oh nga nazo accuser gaza en tout cas quand des diables quand des nzamba pambola à travers batou idem avec le diable Satan a utilisé un peu batou pour yo salima mais mon toi salinga je me demande pourquoi. Ngani na zabouye chaque jour je dis à mon Dieu non le quoi moi oui bien
na moto asunga ngati à part nzala naza na famille te ona ko benga ekwelinga boye na bengi baza bandiko papa na baza na bango pe mais mon moto aza na bana na ye mon moto pas za makamu na ye famille mama na ngapi mon moto aza so pe ba sunga ba sunga mais ça obligatoire te parce que mon to ezalaka obligatoire asunga yo eza papa na yo na mama na mais ngasko bango so yibali naza na bango ti nazala na bango te na sa moi o nazala na bango te na pe na yaya te naza pe na leki te so likambo eza o nazo ba bato botani propre sang. Moi je suis la seule enfant de ma famille na yaya te na leki te barizinga na teka bati so na bina bana no commerce na ndenga na banda na beta no lisolo emsu muto asalinga mabe osanga mabe to yo kenanga ba ba témoin baza 3e révolution 803 et papa nanga na limité wana eza bato musu ba otala nga ba témoigner yango nga makambo akon nga na ya théâtre po commerce nanga eyeba na théâtre en tout cas non lo bongo liboso ya caméra nana sonité ya obango barizinga na tekati na limité 3e rue révolution 803 na pesa adresse na biso ba série wana ba deux stations eza na 3e rue wana commerce na banda na vie nanga barizeza ti eza jour mon abeta tanti Brigitte sa dina peso ba moto peso za na ba tanti vi na beta bonga binga na banda otekati barizinga na zwa diplôme papa nanga bakanga azaka na prison à Londres en 2003 pour ba famille papa presque bon on soit en poto papa za na prison totika na parcelle familiale mais kamo nga na mona na parcelle familiale na biso barezi emse za dikambo ya obeta te ezana nazo ba limité na 3e rue barezi na tekati na banana commerce à ti mo ndenge za la bataille ya station ba na tongo na teka mapa na teka sko mapa na ngana na teka ati mo o ngana ko ngana ndo benga o VIP do na teka na sarati na tena café na te ba chocolat mundo so asombi lipa na tileti complet nyo surtout eza na prix nango tika ya rouge eza na prix nango na bando teka bongo nazo ba 2003 nazo na mukie parce que Margot ba koko ko na ba boko langa ba zana komba zaite ba commerçant en fait nga zo makila ba kongo na ba note kati na bandi na ti na sisi côté kati barezi kaka mnambo na ngati na komosala ba makene mana ba to station na za mukie ba confiance na mali kelema ti na komi na ligablo na limité makamna olo baba na limité ba o ba monanga na limité ba o témoigner na komi na ligablo na sali ligablo na mkeno komotika ba cigarette ba bombo ba biloko wana kaka na limité bana ya ba Aurore bana ba Saint-Étienne bato ba vana na limité pa la biso zaki na Petit Boulevard bato ba mataka na komi ce qu'on a système oteka ba biscuit emporté na komo ya zandu barezi ba gamela wana ba client nga ba biscuit ba chiclé na teka kango na limité wana na sali gablo titi gablo na deli kelimba barezi na somi ba plateau na commence à malewa makam na loba kaka na limité wana na commence à restaurant na malewa na teka ba tige na tongo na sali ti na pokwa na zoteka na ba 12h na 10h malewa banzoki ni ba station ba sepeli ozolamba bien barezi nga déjà na 2004 na zo bonne Sylvie comme on est Sylvie na zo des bonnes Nadège Sylvie déjà quand na za en 6e na classe na 6e mais na tongo na la muki no 5h na teki na fungo na teki ba station nga biloke bando bela 7h du matin donc mon restaurant vina nga donc nga leso na za libana na sa restaurant na sala ngo bien barezi na yé na muka 4 na tema desu na moto makam na lo ba limité ba yibi ba client na ba restaurant na limité na banda commerce na nga bongo baza na banda commerce na nga bongo restaurant Seigneur a senga grâce na bité na fungo la terrasse sous a démoni quand na banda théâtre na lumière na 2006 na zakana la terrasse nanga na kenda déjà Brazzaville
naza moi nazoloba ba ne oyo na banda musala na commerce barezi na liali kelemba nga papa na biso baye kozongisa ye barefoule en 2004 papa na biso ekuta diplôme nanga donc barefoule papa na biso zali ne lota papa na biso zaki à part le pangu na bandeko na ye mpongo na bango nezaka na limete wana bamonga balocataire mosusu bozela na fin du mois mais il y avait toujours des combats nga tele papa te na tele mama te teka na mawa nzambe na bolingo na ye naoteka bongo barezi naosali kelemba naotali kelemba naotali kelemba naoboma mbona na bijou kimki na kofungola terrasse na kofungola terrasse na petit boulevard na saba nzete wana nasali terrasse nanga na restaurant place nzamba komya kutsa loboko ya mwa barezi na bomwana nanga bongo natekaka bongo mais nazangisaka dimi ya nzambe te nazangisaka action de grâce te nazangisaka yango te à tout moment je fais mon travail nakataka 1/10 nanga na pesi basala nzambe babondeli mpona et Seigneur abanda opambolanga elo noso na bando senga nzambe na moment na nzamba bando sali na barezi nga azwa diplôme na ba difficulté papa na prison et grand-mère nanga yaya mangigitso banda beaucoup nanga yaya margot le même année grand-mère nanga fouté nanga minerval parce que ngai na famille papa nanga il y avait un moment na papa de ça qui séparation à 10 ans banda mo noté les alaka que moi na bali bakabwani maman na papa maman tellement yebe papa zaka na mwana moko papa zunga mama zunga papa balinga ba faire voyager nga ba Congo balobi mwana aza na 4 ans a voyager bon to boy akoyeba bisote bazwanga 10 ans de séparation de papa tout le monde en a tête ton équipe papa ils avaient une papa mususu ba cousin cousine à papa il y avait pas vraiment l'affection la colère na ba difficulté mais na qui ka espoir et pas nzambe baza na que nous plus haut donc plus loin en fait na fungoli terrasse nanga na mbonga makelemba nanga ya osala na saba nzete na fungola terrasse première terrasse nanga 12 chaises juste moi terrasse à 12 chaises na baba na saba nzete wana amzu commerce ngo le na osala o lelo ba bomona nga na mati avion nota wapi bomwana nzamba pamboli nga na songi bakiti papa pa bomona ke ça va mon on peut ya on taper un mot ba soutien ye na songi bakiti na comme na idée ngana tangi ifasi wana bagoda mayiwanga totanga na bona banangemba tukutana bona ifasi nazo ki ifasi mais soni nazo ko kana ko ba exposer te na ba chaîne ko loba na kimaka na kaka na tena sa no théâtre de comment kabina na sa théâtre au long la France na ya sa théâtre maman abiso aboyaki parce que nga ambition nga zaki na sa la journaliste neko sa théâtre de kuta na souza de Monica na kinaka déjà braza non katsa braza nini emsu batum suba osika nga vana ba mikota braza na carno rapide nga na katsa braza vite na ba muela nga fani histoire na vina nga lelo na lobi na bino ba resina okatsa mana avec moi tout au moins si on esa mona moi so ka vanda otoza mama si mais okati si ya mula ti la mama mo bokangi ba kifula ko boya ka ba to ba yeba yo okati so ina bino na banzo te kapa na biso na limité aba lolo témoin bato na lumière parce que na kota na lumière na kenara déjà Brazzaville na zarada na terrasse nanga mona moya mukie na kota bon ma tout moment na balance ba action de grâce nanga dim na zangi saati donc ne Brazzaville en tout cas bilamba basala nzambe na zangi saati déjà na âge wana kwa ina kota bonganga te et Seigneur nzamba bando yebisanga ke otombolanga Seigneur abando yebisanga yo bata ba avion o bando tambola na nzela commencement no moment kuna zaki innocente kwa ni babokela la maladie na o sanga boy na sana ba na sana emsum to sala nga ba na ba boti na sami menga na ebika l'idée des orphelins na moment ni na moment on a on est comme moment très dur. Oh na olinga kuna senga ba lisungi emsumi kole ya ba tusuba ko kama fanya sengi asengi lisungi tina ba cagnotte parce que na ngota parce que na ngoti bibelo bisenga ba opesa na ngana mututi
sous na qui na moto assure vraiment sous non est-ce que les gars des cas parcours on a vu télé wa les gars des cas na moto au monde nga ka de l'homme sous qui est Dubaï mais na leki na baton ba étape ni ya douleur ya souffrance nga na kenda ba Congo bato ba yebi ba Congo ba yebi quoi village mo eza kuna quoi na somba ba masangu nga fani na lidi mis camarade nga na pesi e mode na yo te ka on a gambela to ke na somba masangu tozo bele na Kikongo bato to ke na bango bato bangundu ba yebi Kikongo te nga toza na ba camarade na ba ange moesa na otanga ba Congo na bango to ke na village mo quoi to komi kuna na monika bato so somba na nenga kimboka nga pitenga na Mukongo na yebi Kikongo na komika nke mwana benu beto ke suma ngenge suma ikwa ngenge bese nge sabikolo ba baki baka velo ba bina ngana Kikongo ke ngana ozo sambikolo ba kamana na sa ba ozwati to ba pesa bango dibike mais vous na ba tout ba kaka ya ke élevé ya ke kaka 30 bikolo le na ko sa ba sa ba kaka 30 bikolo mais ngana ozonga ne kozwa c'est tala tribalisme is à part mais ngapi na beta bango ba kamana na ke na azol nzingi anzingi bazanzingi na sanzingi konzingi me binzingi bozwa nzingi tenzingi menganzingi na kozonzingi anzingi ponenzi na zwa nzingi yeto kanzingi binzingi ndemonzingi na kera bona nzingi po bango bakoyoka na bango yango ti mina ningi kaka ke baninga to tambola bango to zwa juste na komika muke ba mwana benwa masangu kela wa kuiza mboka wana barizi ezana banini te kwa ina ni bakongo na kino soma masango kuna to soma pina mutu kanga fani na salama est-ce que moment na yuti bizaki emsu moment wana ndeko mso ngaja luzinga oche na manzaka oboka ne kabelo nazana ngane loko te barizi place makaka vitrine kaka eze loko te emsu ndeko wana kuta osanga mabeba zo ambon ko lekanga ezaka organisation parce que nous avons jalousie Barizi, et nous avons mon collègue Barizi. Mais est-ce que l'idée au Barizi, ça n'a pas de tout ça, on a banni dans ma bête. Surtout tout le monde qui n'a pas de maillot. Barizi, je souffre. Nous avons un problème à gastrique. Nous avons un problème à santé. Oh, tout soit ça, nous avons un santé. Il faut passer une intervention. Oh, c'est un bon, non, il faut passer parce que quand mon père est mort, on a la Xeur du cœur. Oh, bah, poil est long, on a estomac, on a salam. J'accuse personne. Mais mon taille dit, mais t'es ma bonne, parce que c'est nous, mon taille dit, mais t'as salé ma bonne. On a besoin de te mettre tellement que nous, ça, vengeance. Vengeance parce que au moment où on a une maladie, tout ça qui n'a pas, en tout cas mon bonheur c'est une urgence. Là moi je proclame bonheur n'a pas été urgent. En tout cas bah ma camoufle c'est yéng écouter la prière, vous avez la prière dans grande assemblée, transfert du pouvoir. Bah si na maladie n'a pas tout batala ba statut n'a pas monaki. Vous avez la prière mercredi, jeudi to clôture avant vendredi na veille. Na douleur nanga lokolo bando boya na biomoni muto saninga bono tumbo na moto osambela lokolo sala ba je osambela ngana ko osambela VIP tenga na prière komba ngana za mwana komba nateka masangu mais tout ça le bando lukavina et je croyais à mon Dieu ni son bando sala na bando za sabini ngati et nganzamba ebisanga na luzizila qui à tout moment na otema bono na wana sena obikibele la ye okita oh sala répondre ngana okufali wa batuki pourquoi osala nga mabe eloko ezolekelanga pourquoi mtoyoka abuna pana aya obibisanga ka pona sali eni barizinga na yana YouTube en tout cas loko no lo bango avec tout mon cœur sincèrement non na baby sali bala mutna YouTube non nazo mbala mutna YouTube non nazo mbala mutna étranger ti prévenir bato batala ngami ngamona kuna boka ne basi trop nazo relation moko à Belgique loko no loba moi si na so etali kambo relation ngana bande ko binga na bana obwaka na bona tanga kombo na banda obwaka normal mais il y avait des moments à combien pour draguer
Désolaka ke ngana mwasi nanga to kabwana. Mwasi na un jour a tombola ka téléphone na ye a benginga. Ebisinga fani. Na mu mobile nanga zo komelo to kala randa kumoko. Famille nanga mobimba elinga kayo. To sala nda kumoko na ye boye. Na comment pour baka ina mwasi na ya. En tout cas, na ebisa directement. Maman, so ils ont les locaux na ko sala te na vie. Eza pour ça trouble na foyer. En tout cas avec tout mon cœur, na ebi que papa en tout cas banda o draginga. Na ebi qui papa banda o draginga. Mais nga na ebi na te que papa za marié. Mais papa ebi senga ka ke akangela kayo kaka lopangu, mais nanu bobala na te. Mais nengo yebi singa bo, moi je suis une femme. En tout cas, nakosala yango lisusu te. Okoyoka ka pe na koboka ka papa te. Nga pe na papa relation suki kaka lelo. Nazimba moko capture na soto ba commerce so le kine. Natine la on ba ngai papa. Oh zane wana za mwasi okwanga. Akoli musali mabite. Donc soki mbote to tikala mbote mais na boy na nga relation yako so walanga ya olinga. Nzambe nanga za na lo. Baza isuka wana me ba no sala nga western. Suna za eloko so lenga na pikati. Me asala nguti. Na mwasi so kutalinga. Alinga nasi batu msuba banda oyoka na banda olo basilo gamoko. Mais so naza mwasi so mambo isimbite na moni ke to wana ba age msusu yo sala ngo ba aventure te. Naza so mutalinga pona série en tout cas aya onoyenga. Na vai nanga. Meno yenga YouTube te na yo bebisa mobala mutu. Na linga mobala mutu boy. Na yo tsa trouver na mutu boy. Là c'est pas moi. Là je jure devant mon Dieu. Naza na un homme marié moko te bana banda YouTube na abimana. Nana mutu moko te auta rapoto aina ndaku nanga davas ndaku nanga ndenge zabu non na zarabu awa ya ndaku nanga à part Beni chambre nanga na la nga moko donc na ndenge na Kishasa non na kota na mobile ta yola na ndaku donc na ndenge na Kishasa parce que l'éducation manga ndoloba moi so za kaza na ndaku mobile yola les valeurs déjà non na ndenge éducation donc na yebi ndena tambola. Et l'eau qu'on a des choqués, ça m'a passé. Non, 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 na ina bani camarade na ngate na linga mutu surtout n'embrasser mon surtout. Alors ils ont bloqué tout ça, ils ont choqué. Je suis là pour accuser personne parce que l'ennemi diable les a terrorisé. À quoi utiliser membre famille nanga, à quoi utiliser les collègues na msusu en dehors au théâtre, à quoi utiliser pe baninga nanga ya théâtre, à quoi utiliser pe va commerce. Donc je suis là pour accuser personne. Mais seulement ça fait trop mal à mon tour yo saka mutu mabete ikambo de comme la yo on a pas problème na très sérieux on a expliqué à Wabarezi on a une na une solution té et makamabo comme la en tout cas ça m'a choqué na comment abutu na ya terre na vivre na grâce dans les colos vraiment ko le monde qui est pas évolution comme des oui na on a antibiotiques non c'est revue mais non ça ka muki e Barezi on vous a mal vie. Les antibiotiques parce que traiter antibiotiques non le docteur aya kananda ko non so vraiment antibiotiques ba piqûre ya komela ya tonga en tout cas non na kete ke mama simbanga en tout cas ngana keleka kana ba grand sonanga imagine sona la pesi mbote ba mama campagne na pesi mbote margo ko ta éviter to bombela ki pona talaka age na ya za mokolo aïba makambo et yo sali bien te donc on doit vraiment on doit traitement dans un ndaku docteur aya ko pesa ba traitement na ndaku donc on doit piqûre on doit antibiotiques on traitant non lié na ba prière donc ça pèse. Voilà Fanny Massoudi, merci beaucoup. J'espère que l'éclaircissement va te belé bataille du début à la fin parce que tout le monde ne pense que dans ce cas mais aux a figure mon corps oyo et bani on s'en rappelle mon salaire bien et surtout que vous avez la difficulté payer à balar et tout le monde même en Europe même partout ba cagnotte et pesa maka même ex Kalamba il peignait Kalamba il a qui problème ya mon azio et c'est qui ba intervention à mon qui nasal ils sont ma coquité de souligner zalaki bato ba kota la biso partout dans le monde pour ne pas que comment lobby à motakufi azalaki boy et tout azaki na besoin de sungi. Je sais que ceux qui attendent bazar 100 personnes, ceux qui attendent moi pesi 10 euros, ça appelle chiffre mon ko deux pour foutre nyon ya banque wana pour ne pas lobby bakanga yo to pour que pour mongo ba enlever qui
et ça les l'autre côté produire et l'autre côté peut-être n'importe qui est soit bouleversé à ici à zone ici mais Azan et l'autre côté et surtout qu'elle est encore souffrante bateau beaucoup de la boulina Fanny Massoudi Azara donc ça là faire même une structure moroboé pour les amana pour que boé den nous on a bien et ça là très bien et ça là vraiment très bien quel est peut-être le message fort au vu qu'on lance les fanatique nario au balingarayo na mutu oyo ou acquiser personne mais peut-être que j'ai pas l'émission pour qu'elle là en bas soit na bêta qui on a le corps pour qu'à fanda à ça son boulotte et l'autre au qui on peut quel message. Merci beaucoup Barisi Baza monsieur le journaliste et merci vraiment d'avoir posé vraiment attiré ma attention surtout dans l'émission au début à la fin vraiment on a bandit on a bateau batala biso bateau balinganga et lui que vous a aidé vous avez été dans le coffre parce que souvent quand on a un vivant on a un vivant on dit Fanny à l'obaki on a vraiment besoin de soutenir même ma prière en tout cas au soutenir mais financièrement c'est ce moment on a besoin de lui parce que bon on a au moins bakani le batinga pour banque a ebini makambo wana te banque a évité que ba leva qui banque a ebi monter donc il faut nous faire normalement mais se déplacer on a même visa maintenant se déplacer mais boutique eza biloko eza vraiment te na boutique nanga en tout cas sunanga soutenir nga et ça là vraiment bien on a besoin de soutenir vraiment financièrement parce que la minute solo en tout cas baisse eza total et sunanga nzamba lola autika vraiment te ko soutenir yo en tout cas ba muto aller ça orphelin Féline nzambe kanisa bango donc non na ya buité na média na lobaso na ye na bino na ba bref atangeli bino parce que au monde qui est vraiment important et ça BST ils ont besoin de ça la BST tonon na sala mo pité zamba la liboso mana lobaki na za besoin de suivi parce que on a besoin de suivi on a besoin de suivi na na mututé on a rotali la même sabino que na famille mo riche o ba repesa ngai donc ba ma famille na baza o amuna ko sunanga azana asunina vraiment et o vraiment on le balancer message na yo mutu ça la baninga mabi parce que M Souska au sala pe ngate mabi M Souska au zape parler au sala pe maninga mabi c'est pas gentil bon la motema bon la vraiment motema mukileza nzambe eza un secret moko eza entre mokene kelamu kaka mokeli mutu ayebi yango Seigneur soka boyi o eza nzoto apamba o eza enveloppe apamba onyokula nzoto nanga pamba ngo molimo nanga eza pa Yesu toti ko saba ninga mabe o sanga mabe o gagner nini lelo so na kufi nga famille yo na kufi yo zwani emsu famille nanga e ozwa na bango eloko yo emsu ko zwa ata papier mouchoir andako na ozwa ata nunuska ya ndako nanga ozwa na oti okoma pe fanite nazana ngane loko te oyo zo jalousie nana ngane loko toti ko sala baninga mabe to bongola motema toti ko sala baninga mabe c'est eza propreté en tout cas moi j'accuse personne na ona musala na ngane basalinga bo ona zando ona nini men chaki seulement yum tout ça la baninga mabe et muto asalinga mabe. En plus, diable est tellement bête. Diable est bête tellement à niveau mon corps parce que nous avons besoin de bilo qu'on a aux hommes donc tout petit comme ça la baninga ma tout petit après rosana baninga na gentillesse mbebo et biso ba o peut tout petit aux arana ba laisser aller en tout cas Seigneur aussi permet de choses et la biso aime juste ngamu ko pe fani na communion na ngana nzambe aime suna ba prière na ngana zaki pe na bolingo Seigneur a permis seulement que et comment nazong ça fait fraternité na on a zaki na nzambe bokuta nyanga na nzambe na zaki na nazong isango pour moi et c'est kolo nzamba lekisinga ona nazong isa mzusu ko ndima na ngali suko pese lisusu confiance mais yo mto sala baninga mabe tika makambo wana c'est pas gentil parce que yo mo po kufa est-ce que bando bano sala baninga mabe vino déjà bongi ozani et ça qui tout côté où yena ndoka barizi o melamai aussi si mais olakika olokika tout ce qu'on sala bon ça vraiment qui tout côté et ça vraiment gentil en tout cas tout bon on était na tout bukanzambe solo c'est pas vraiment gentil parce que muto on dit ça o éviter relation na ni nezarande ni nanzana en tout cas nous avons besoin de soutenir bino monde entier bato tout bolinganga en tout cas numéro na ngeza wana yimto zemo na WhatsApp numéro na ngana zawana za plus 243 89 65 14 609 donc yangwana ba fichier wana plus 243
89 65 14 609. Dans ce benga ozwanga muko ozwana mutu te so komenga en tout cas na ko répondre yo vraiment on a besoin vraiment de soumis la bino même Fanny Masudi TV nazo tourner car parce que na binga musala malgré que nous avons passé mais un monde baka président vient tout tourner parce que na binga musala donc tout lingana na solo yozala malamu donc ya wana des messages naaki. Voilà, merci beaucoup. Donc cette histoire vraiment et ça m'a bien été. Donc je sais quoi dire, mais courage, Dieu te contrôle. Nous sommes arrivés à la fin. Abonnez-vous très massivement, vous partagez, vous likez, vous tirez sur la j'aime, bas commentaire, et ça va très bien. Alors beaucoup plus vous soutenir moralement, financièrement, spirituellement aussi, surtout vos prières. On en a besoin parce que télévision ne tolérera pas. 4, 5, 10 000 bazali, mais c'est Dieu qui est notre protecteur, il n'est pas pour protéger. Merci Nadji d'avoir réalisé pour l'assistance. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur nos antennes Fanny Masudi TV et Exemple Télévision. Bye bye, portez-vous bien. Beauté, Oisa Brand Cosmetic UK, Oisa produit en toto et longue rabatache. Sopilini kozana tema koya bien ya propre, Oisa produit ya kosala. Oyo eza pola maboko pour la batache, ya makolope, ba genou et ba coude. Oisa huile et kendaka na produit en toto. Donc, ce que vous a intéressé, vous continuez de ce message dans WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place Bogota Labiso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez Exemple de Télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barizi Baza, Exemple de Télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, Eza wana pour nous aider, pour nous sunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème oyo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuf et tout to banda ko kabola na bango yo muto kozala toucher o banda ko tala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas à 100 francs parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors ce qu'on y dev sanzambe bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zoro kabola ngona bango alors to bando que rememela ya bango parce que ah exemple télévision les appenda exemple donc to zawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est touché dans les camarades à Bibarezi. Pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato, Kabola, on a Banabiti, qui est orphelin, Tobando Kita, Tobando, ça la descente. Alors, numéro d'abus, c'est affiché, on a Yom Tozo Talabiso, aux années Lamba, aux années carton, au Bando Tinda, père, à chaussure, il y a Bana, il y a Age, Nyon, au Sangi, Sigara, Tobando Memela Bango, et pas la mission ça. En toute sincérité, tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a Motema donc, de tous a touché, accompagné de Yannick Chambawa, que Barizi Bazana contribué à la vision pour que tout aider les orphelins. Donc, Moututo Kota la biso, on a besoin d'aider les orphelins, pour hésiter à bien biso, adresse à Kitoko Yangoyo, exemple télévision. Merci, 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 Fondation Yabino Yangoana, merci beaucoup. Voilà. Yassika Eye, exemple télévision et Boti Barizi Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barizi Baza TV. Donc BB TV. Et ça rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barizi Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barizi Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plein de savoir-faire en anglais. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barizi Baza TV. Place ba komi s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko ya notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on a fini na toutes. Bon nous on va gag. Ba télé-réalité ya l'artiste.
ba vie réelle, il y a ba artiste, ba télé surprise, il y a ba artiste, boandozwa, ba film congolais, il y a ba artiste. Donc, ils ont zéro bêtise, mais la préférée n'a changé comme à Barési Baza TV. Ba te belé ba retourner zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barési Baza TV, mais zéro bêtise ezakuna. Donc, on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise na kata Barési Baza TV. Pas de bêtises na kata Barési Baza TV. Bon, nous avons un film éducatif. Oh bon, nous avons papa, maman, les qui banana na salon. Tout bon abiso Barési Baza TV. Bon ça les RT. Barési Baza TV, Bébé TV. Barési Baza TV, chaîne YouTube na bino bino actualité, ba théâtre congolais, ba film congolais au Bourgogne en bonne et due forme car à la katia Barési Baza TV, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Yo poyo ki sango, partagez sango. Yo poyo ki sango, partagez sango. Ba tutu ya kati exemple de télévision, boki mape mbangu na Barési Baza télévision. Ba amoureux tu ya théâtre, ba tutu botala SB TV, ba tutu botala Bellevue TV, ba tutu botala Naomi Barcelone TV, Fanny Massoudi TV, ba chaîne tout est diffusé ba théâtre, ba Leke TV, ba tutu o ba diffusé ba théâtre. Alors, boki mambang boki s'abonner pe ni a Barési Baza TV, ya Sikaye. Barési Baza TV, l'excellence c'est nous, le savoir c'est nous, le bon travail c'est nous, la qualité c'est nous. Barési Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti, abonnez-vous, je vous aime, je vous aime. Abonnez-vous sur Barési Baza TV. Bye bye. Ceux qui transfèrent de l'argent régulièrement vers la RDC, il y a une nouvelle agence faite par notre sœur congolaise qui voit déjà le jour pour envoyer de l'argent en direct directement vers Kinshasa et c'est 24 heures sur 24. Pas c'est qu'on y a comme une agence et si otaka barumo ke na matonge otaka limeto ke na rabo esili kana ndako mbala moko soza na mpesa batindelo wana airtel mani batindelo wana tipu kasi batindelo ezala TP et komi. Pour ça, faut contacter l'agence SMS de la sœur Sévérine Montua Sevastro. Et yaka Europe na Kinshasa. Agence de transfert. Il y a sire à domicile batikelo par na ndako. Et numéro par na téléphone. Maman Sévérine Moussou, c'est Vassro, Assisi Masolo. Yo benga numéro na PSO na Belgique, partout en Europe. Au benga 0032 48 344 22 51. Yo benga kaka. Maman na biloka passe avant ni mon bibélé na téléphone. Vous allez sur son Facebook et vous allez poser toutes les questions que vous voulez. Vous aurez toutes les informations qu'il faut sur l'agence SMS. Allez, check. Yo benga kaka numéro wana. Merci Nayo, maman c'est Vastro, c'est véritable vrai chéri. Mais c'est Wanyao, maman na bébé, ana tante, ya on mena batu mbon. Asa on a tout tête, on a quitté sa kaka, numéro za moko, au Pessi Kuna, Bengi 00240, 3 code Mboka, IRDC 89 031 62 86 batine le mbo et ça la TP commis taranga ki sinjo kaka ngandimi pour la sina swaki ngana sina swaki quoi. Merci beaucoup, je vous aime tous, confiance kaka benga numéro ana agence Yassir. Merci, thank you. Coucou mi yaya, mi maman, mi papa, baya mi bali, baya basi bino nyonso ba gros vision na bino. Je vous invite de vous abonner massivement à la chaîne Nanga YouTube Queen Joy B Official. Donc na Queen Joy B Official toko lobela nyonso et surtout mingi nos stars congolais quoi, nos artistes, nos actrices, nos acteurs bango nyonso. Il est temps de valoriser notre culture. Donc, malgré que mon français, donc je vous invite de vous abonner, vous ne serez pas d'ici. Donc, quand même, je pense que ça lit bien en français. Donc, s'abonner à Kaka. Donc, bisous, Nabino. Exemple TV du Toko, rien à dire.
Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça Péric Boy. Il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque. Rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit des exemplaires en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque. Rien à dire.